Tokutelema totanga mukanda Zambe na mukanda ya Amos 5 verset 13. Voilà pourquoi en des temps comme ceci les sages s'étaient, car ces temps sont mauvais. Tosambela Zambe nkolo na biso tozali lisusu liboso na yo toyebi ke olingi biso osungi biso otambwise biso na bolingo na yo
tokutani na esika oyo po tokumisa yo po lobela biso mulimu na yo conduire biso tobanda na yo nzambe na biso tosilisa na yo nzambe olongola milimu nyonso ya distraction milimu nyonso kokuderange po toyoka liloba na yo papa mulimu na yo ya solo ezala na katikati na biso na kombo oyo eleki bakombo nyonso kombo ya Yesu Kristo amen. Alléluia. Amen. Topesi bino mbote na kombo na kolo na biso Yesu Kristo. Amen. Bete ndenge totangi na introduction ba moment oyo eza ba moment moko esengi ete oyo azali mayele avanda kimia. Amen. Parce que eza ba moment moko très difficile. Nzambe apesi biso bilaka mais bilaka oyo tozali kozela yango na kati ya batribulation makambo ndenge na ndenge mais lilobelobi na biso ete yo vandaka kimia. Amen. Ke moto oyo amekami nanu te na vie ayebi na nzambe te. Yo soki ozali kati na liloba nanu omekami te, c'est-à-dire yebaka keke okomekama kaka. Parce que nzambe fo amema yo te na komekama po wana okola. Ebabi te ba moment oyo toza nango yo vanda kimia. Tozala bato ya koyima te. Amen. Yango ndenge totangi na Amos chapitre 5 na verset 13. Ce temps est un temps de malheur. Tango tozali za tango moko na pasi. C'est pourquoi l'homme averti préfère garder le silence. Pe mutoyo ye zambasi alakisi ye ya vanda kakimia. Amen. Pourquoi balobi na biso boye? Parce que la jugement, moi babengi jugement, omoni likambo mbangu kosambisa. Wana ndenge mibale ya kojuge makambo. Mukana ya Matthieu chapitre 7, na verset 1er. Bible dit ne portez pas de jugement contre personne. Bino bosambisa mutu moko te na batango. Amen. Amen. Afin que Dieu ne vous juge pas non plus. Oyo jugement baza ko solola na tino oyo mwenye za ba jugement ya makambo tuzali ko vivre na yango. Kopesa mwa position na ona likambo songolo. Omoni tamusu ndeko na likambo boyo yo za ko juger na ndenge na yo. Oyo ucha ba commentaire na ndenge na babite. Ba moment oyo pe biso za bato ko sambisa bato te. Amen. Amen. Babite ne portez pas de jugement contre personne. Ato moniye o azo sala mabe. Ato salibo yo bondela ka pona. Wana position oyo vraiment Nzambe pesi biso na bana na Nzambe. Wana jugement na ndenge ya mukili. Ndenge tozali kotambola. Faut tozala vraiment prudent. Esengi moni likambo yo vanda no kimia me bondela. Amen. Jugement pe mususu Bible lobi na biso dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 6 à 15. J'enseigne pourtant une sagesse aux chrétiens spirituellement adultes. Ababete kolo azali kolakisa biso ba oyo déjà tokoli. Mais ce n'est pas la sagesse de ce monde. Kaso ezali mayele na mutute ni celle de puissance qui règne sur ce monde. To ya mukili ote et qui sont destinés à la destruction. Oyo mayele na bango ezali pona na komema na libebe. J'annonce la sagesse secrète de Dieu cachée aux hommes. Dieu l'avait déjà choisi pour nous faire participer à sa gloire avant la création du monde. Verset 10. Or, c'est à nous que Dieu a révélé ses secrets par le Saint-Esprit. En effet, l'Esprit peut tout examiner, même les plans de Dieu le plus profond caché. Amen. Amen. C'est-à-dire, molimo sikoyo akoiko sala ba jugement. Tiki tozali atoki to sala jugement, eza jugement oyo, eza kota liloba na Nzambe. Wana tokoki ko juger. Mutayeli yo penseo ezali omoni ke ezali biblique te. Oui.
yo fotelemela yango oya mukili etali bango babi bwanda kimia yo bondelaka Amen. mais oyo etali liloba na Nzambe ya molimo Bible bete Nzambe apesi biso sagesse oyo tozo discerner les biens et les mal. Amen. Là en tout cas il faut que bimisa mopanga pona kotelemela yango. On continue verset 11. Dans le cas d'un homme, seul son propre esprit connaît les pensées qui sont en lui. De même, l'esprit de Dieu connaît les pensées de Dieu. Amen. Amen. Mais molimo na Nzambe eyebi makambo na Nzambe. Donc, biso toali ba oyo tozali enseigné par l'esprit. Bielobete, ceux qui ont les oreilles écoutent ce que l'esprit dit à l'assemblée. Amen. Dans verset 15, l'homme qui a l'esprit de Dieu peut juger de tout, mais personne ne peut le juger. Car il est écrit, en effet, qui connaît la pensée du Seigneur, qui peut lui donner des conseils? Mais nous avons la pensée du Christ. Alléluia. Amen. Kasi etali liloba na Nzambe, bao bazali kati na molimo, kati na Nzambe, kati na révélation. Ya koyebisa oke oyo ezali ya Nzambe te. Bima kati na yango. Bango bazali na oyo bazapesi bango basala na jugement ya kosala. C'est-à-dire etali makambo na Nzambe, là eza domaine na biso. Amen. Amen. Tusuka na fausse doctrine yo il faut juger yango. Bibisi ke oyo eza liloba na Nzambe te. Oyo ezali liloba na Nzambe. Abete mutu azali na molimo lui peut juger ba oyo etali sagesse Nzambe apesi biso na nzela ya lilo. Amen. Amen. Mais nyonso oyo mpona kolakisa biso nini ato yebi liloba na Nzambe ato moniki nazali oyo Nzambe azosala na memi mekano ezali mingi yo tosola mpe sur le chemin de l'humilité c'est-à-dire nzela ya kozala na komikitisa c'est-à-dire mpona yo ozala na komikitisa il faut passer na bahumiliation d'expérience telle que Nzambe akombisa yo. Okozwana mukana na Lamentation chapitre 3. Obanda partir ya verset ya liboso pe tokokita. Lamentation ezali buku pe Jérémie asalaki. Ye Jérémie azalaki moko Nzambe asalaki ngolu. Amen. Amen. Mais tokomona malgré ngolu na ye kosambisa ti kosambisa Nzambe. Tokozwa mwa lite ya moko wana na kati na yango na Lamentation chapitre 1er. Et Tobana chapitre 3. Oye Jérémie, soko tangi d'abord tobana na Jérémie chapitre 1er na verset 5 kwa toto kozonga wana tozwa nano mwa contexte. Azali Nzambe apesaki Elikia. Na Jérémie chapitre 1er na verset 5. Nini Nzambe ayebisaki Jérémie? Jérémie chapitre 1er na verset 5. Je te connais, ngai na yebi yo, avant même de t'avoir formé dans le ventre de ta mère. Awa nde Nzambe azebisa Jérémie. Ngai na yebi yo, liboso même que yo na libumu na mama na yo zala formé. Je t'avais mis à part pour me servir. Ngai nde na poni yo pe na tie yo pembeni pona yo salela ngai. Avant même que tu sois né, liboso même que yo botama, et je t'avais destiné à être mon porte-parole. Gana salaki ete yo ozala prophète nangai. Amen. Amen. On a été la bouche de Dieu sont des prophètes. On dit baza balobi na Nzambe. Auprès des nations, pas n'importe prophète ya pamba pamba. Prophète on a tué pona mabota. Amen. Les nations. C'est-à-dire zaki na musalo ezalaki facilité. C'est-à-dire Nzambe yebaki mutwana. Pe apesi yo toutes les assurances. So kiti na mwasi alobi omona kola lobete na tie yo wana pona yo okoka kobuka pe yo otonga oyo nyonso mabe yo okobuka pe yo okotonga me mwana mobali otanga bandi kokola ye azomona makambo ezokende kaka bien te. Amen. Amen. Azomona ba difficulté eleki. Mais à côté maintenant ce qu'on va bien ba plaindre. Tant moni maintenant que moi ba situation comme difficile, abia o siko Nzambe nde aza konyokolanga. Pendant azaki ne likia.
Abete depuis maman tio na libumu na ngai na consacra qui yo déjà prophète des nations. Amen. 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 C'est-à-dire musala oyo ezali le plus élevé. Nzambe aponaki jabi ke ngai na poni atanki musali na Nzambe. Omoni bambe ba prophète bazalo kola tolo baneki ba ministre. O baza zinga ya mukonzi. C'est-à-dire ezali le travail le plus haut. Mais yoza ministre na Nzambe. Amen. Voilà. Maintenant dans Jérémie chapitre 3, yé maintenant abandiko koyima yima. Il dit je suis l'homme qui a connu la misère. Amen. Amen. Azui c'est ce qu'on Nzambe. Ngai donc vinange zaka pasi na pasi. Sous les coups furieux du Seigneur. Tu dis pour naïba pashi azomona ne Nzambe ndazo nyokola ye. Ebi Nzambo ya bisa c'est un Dieu d'amour. Amen. Amen. Nzambe akoki nyokola batu na ete. Nzambe permetaka tamsumoni na kaya Job. Satan de yaka konyokola. Bomoni mutu na hotel. Kula kurbaiti bon, ça va. Olingi nini? Ote, azulingi yo parce que na pesa eboy. O pesa eboy. Abo kende ko simba me nazana confiance na mutu na ngai. Amen. 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 Yo simbi eme ata nyokoli yo okoyebete à la fin Nzamba zongisaka toujours. Babaki tango jo banjo anyokamaki Dieu a restitué. Ba paso nyoso ezali ko passer Nzamba ko zongisa bonheur na yango. Amen. Parce que to zali wana te pona konyokwa. Alors, il m'a fait marcher, non dans la lumière, mais dans le noir. Amen. Amen. Yabandiko yima ibo. Asiko zomona siko mwa makambo ezokomela yete Nzambe ndazo combattre. O même Nzamba alobaki tengai na kosala yo ozala porte-parole na ngai. Ye na mwa temps mukeka kwa zalai ko vivre. Azomona ete non Nzambe ça ne va pas. Il dit, c'est sur moi seul qui continue à porter la main tous les jours. O Nzambo yo, azako nyoko langai mikolo nyoso, kaka ba plainte. Bintu ibempe, la chemo tozali nango foko zala humble. Amen. Amen. Malgré les humiliations, mais yeba kokanga munoko na yo. Voilà. Pona nini yo zali na elikia. Ya bosana gete Nzambe ndalo bagete yo na kosala yo prophète des nations. Amen. Amen. Webi kosala na Nzambe za facilité. Même de Bonabiso Branham Nzamba ebisa ki adalobi parce que tu as suivi le chemin le plus difficile. Yo la ni chemin on a passé. Alors à cause de cela, poursuit à ciel peut s'améliorer. Amen. Moni tango Abraham akabwana kina na Lot. Abine pona. Ya tali kuna Sodome et Gomorre, kuna biloka malamu banzete tout ça. Donc ngaka na ke kuna. Problème zate yo kende. Mais oyebi suite nini zalaki kuna. Il faut croiser des souffrances, il faut croiser des problèmes. Mais oya zalaki na elikia. Fuyi bete soko zali na elikia Nzamba koki ko abandonner oti. Amen. Ye mutoyo prophète oyo na Nzambe, mutu munene oyo na Nzambe, aza na elikia munene o Nzamba pesi na kosala yo prophète des nations. Amen. Voilà. Mais moins de problèmes koyima. Nzamba tikinga ngai awa naza komona bien te, ngai awa nalete, boy na boy. Et il continue. Il m'a fait dépérir de la tête aux pieds. Il m'a brisé les os. Il a dressé autour de moi comme un mur d'amertume et de peine. Il m'a relégué dans l'obscurité comme les morts du passé. On dit même qu'on critique Nzambe. Boko yeba me oyo mwana oyo Nzambe nde apengi ye. Nzambe nda sali promesse. Parce que zalaki bana Israël mingi alaki na kobotama na yo de Josué kombo na elaka Nzamba pesi. Amen. Ba positionné déjà dans les classements. Mais yewa moyen te. Na verset 16 pour tokende mbango. Il m'a obligé à croquer des cailloux. Amen. Amen. Abizambo yo asali ke ngai na bana kolia meme mabanga. Soki zalaki nzala, soki nini. J'ai été privé d'une vie possible, paisible.
de nabo moinanga na ina vie ya kimia Nzambe nda sali ndengwana. J'ai oublié ce qu'est le bonheur. Ngana yebi lisusu te makambo malamu eza ndenge nini. Mayebaki te promesse ba pesa ki c'était une grande bénédiction. Nebi sa bino yaki lokola Joseph, Nzambe nda lobaki na ye. Libota na yo ko kitaka likolo na. Amen. Amen. Yo kozala vraiment oyo na ilaka. Nzambe na kopamba. Mais po no koma na lipambo yana ba épreuve lekaki mingi. Bateka ye mabe. Oboke na libule makosi mabe. Bakende pa bateka ki ba meme na prison mabe. Mais yango nde salaki te ke elaka na Nzambe longwa. Amen. Voilà. Amen. Voilà. Malgré toutes les plaintes oyo mutu azalaki koloba, kotuka Nzambe, yango nde salaki te ke Nzambe a changé position na ye. Kinzamba ya lobo, non, Jérémie loko sali boye. C'est fini na longoli yo prophète des nations. Non. Nzambe soka promettre atala ke elaka na ye. Amen. Aza veiller. Mais maintenant il commis dans verset 21. Mais voici ce que je vais me rappeler. Voici mon raison d'espérer. Maintenant le bete tango na tuki Nzambe na sali on koyi ko sala Nzambe nyoso. Na yo kanise loko moko. Amen. Amen. Elaka apesa ngai. Il dit, mais voici, je vais me rappeler, voici ma raison d'espérer. Pour la nina kozane likia, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Alléluia. Avec bolamu na Nzambe et si la kate. Et vous avez révélation. Malgré pas problème, ba passion toza koleka na yango, bolamu na Nzambe silité. Il n'est pas au bout de son amour. Bolingo na ye komi na sukate. Sa bonté se renouvelle chaque matin. Alléluia. Amen. Tangu yo la muki, eza la pasi te, eza la boye na bo maladi to malamu te bete Nzamba azali na yo. Amen. Ba bete bolingo na ye ezali chaque matin. Tangu nyo swali ko lamuka. Nzambe azali ko bon kozongisa yango. Que ta fidélité est grande. C'est-à-dire ba bengi fidélité, c'est-à-dire tangu Nzamba sali promesse. Promesse wana fwe kokisama kaka. Amen. Maintenant, il y a la bête, Seigneur, je l'ai dit, le Seigneur est mon trésor. Voilà pourquoi j'espère à lui. Amen. Malgré ce que je passe, nous sommes là qui n'ont. Dans ce là, il y a humiliation. Il y a non, Nazana il a cas, on zamba pesanga. Trésor nanga ezali Nzambe. Amen. 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 Nakomona kaka toujours bonheur oyo ye a proposaki ngai nakomona yango. Na Jean chapitre 13, verset 18. Wana tokomona mutu mususu azalaki mana bonheur na présence ya Nzambe, azalaki Judas. Na Jean chapitre 13. Kolakisa biso eke yo koki ko changer position moko to Nzamba tie pona yo. Tozalaka bato na esengo. Amen. Umona pasi zalaka na esengo. Kwa envier te oyoyo ndenge nini ye tangu musu eza ye te. Na Jean chapitre 13 à partir du verset 18. Wana Yesu akuti osukola makolo ya bayekoli na ye. Abandi mena koyebisa bango. Je ne parle pas de vous tous. Abinazo sonolatine na bino nyonso te. Je connais ce que j'ai choisi. Amen. Ngai na yebi banani oyo ngai na poni. Mais il faut que cette parole de l'écriture se réalise. Amen. Mais bongete likomi oyo ekokisama. Celui avec qui j'ai partagé mon pain s'est tourné contre moi. Amen. Amen. Abete likomi efwe kokisa. Ngane ebi, ngane na bengi bino nyos. Voilà. Pe na ebi bino moko na moko. Amen. Mais malgré bozali awa, likomi lifo ekokisama. O Nzamba lobi okoki ko changer yango te. Likomi il faut ekokisa. Ngai nde na bengi bino. Batu bazalaki ko sepela mingi. Judas bazalaki wana. Amen. Amen. Judas azalaki wana. Babi kutu ye azalaki trésorier, yenda aussi mambongo. Yenda azalaki ami vraiment na Yesu Christo. Amen. Mais likomi soki elingi kokokisama, Nzamba talaka forme ya mutu te.
Parce qu'il comme le baki nini, soko tangi kuna na Psaume 41 à verset 10. Na Psaume, zem. Mon meilleur ami, lui-même, oyo camarade nangai ya oyo vraiment ya malamu, celui en qui j'avais confiance. Amen. Amen. Oyo nazalaki ne vraiment na confiance, avec qui j'ai partagé mon pain. Oyo na nzela na ye nini tozalaki na lipa tozali kolia, s'est tourné contre moi. Ye abalukeli ngai. Amen. 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 Abite likomi wana ezalaki lisakoli. Mais faut ekokisa. Mutu azomona to basuki 3 ans à quelques. Bibisi biso teke Yesu ateka 3 ans et demi ba bato bande baloba. Hein? Mais likomi ezo confirmer biso yango te mais ateyaki pas moins de 3 ans. Amen. Amen. Judas pembeni na ye. Ayebaki liloba bien. Judas pas eko tato lete en tout cas biso yo tozali ba oyo tokokende. Alléluia. Amen. Biso photo kende. Mais tant que likomi fallait kokisama. Yezalaki vaso yo diable nde fallait utiliser pour na likomi wane kokisama. Amen. Amen. Yo sabina soko bino makaka na sali nyoso mais ami na ngai. C'est-à-dire parmi buno, albaite vous n'êtes plus ba disciple comme ba ami. Oyo azaki na confiance na ngai, il faut balukela ngai. Bango na mo tuna me. Ezangai. Mais bete mais ezala yo tuna te meli komi fwe kokisama. Et quoi na Jonas? Pardon na Judas. C'est-à-dire que Judas nenga zalaki wana malgré malamu na ye, malgré nenga lingaki Yesu Christ bebe tazaki na confiance. Ima mona ete mokonza lingaki ngai. Le maître m'aimait. Ngape na lingi ye. Mais tangu likomi fwe kokisama, Zamba talaka te, oyo azali boye. Amen. Amen. Dieu veut ne jugez pas. Parce qu'au moni muta simba ka Biblia, zako loba tout ça, tam ça une vase de colère. Dieu veut ba surprise ko yiko zali bele kuna la lola. Oyo muto zako mona neti te nzoka yete. Nana ko on dit mette voleur wana na croix, ya ko za révélation. Pinkola loba na eti le longa na yo to ko za na paradis. Avec personne ne peut anéantir l'écriture. Personne. Ce qui est en train yo okosala likambo boye ekokokisama. Ata yo moni lokola nzambe azalinde ne kati na yoti azosala eloko te mais lui il est là. Amen. Et il veille sur sa parole. Amen. Jean 19 verset 25. Nous savons qu'on ne peut pas supprimer ce qu'affirme l'écriture. Alléluia. Amen. Dans une version l'écriture ne peut être anéantie. C'est-à-dire, pourquoi anéantir les comités? Amen. Amen. Nous savons qu'on ne peut pas supprimer ce qu'affirme l'écriture. C'est-à-dire, on s'embasse à l'obé, il faut kokisam. Amen. N'est-ce pas dans Jérémie, vous êtes la prophète des nations. O lingo lingate, pour Nzambe, il faut kokisama. Parce que le Nzambe zali ko demeurer éternellement. Amen. Pour Judas aussi, Bible nde lobaki yango ami ya Yesu Kristo. Muto ba vandi na ye. Ba ami na ye zalaki ba o bazalaki kati na ye na liloba. Mikola lobete moko na bino oya zali ko tcha ko tremper lipa na kopo na ngai yenda ko trahirnga. Parce que liloba il fallait kokisama. Pourquoi ikono luka Judas ya libanda te? Kako ya zalaki na Yesu Kristo. Amen. Parce que likomé lobaki te ami na ngai yenda ko trahir ngai. Amen. Amen. C'est-à-dire qu'on ne peut pas corriger l'écriture. Ce qu'on aime l'écriture, pourquoi qu'on juge pas? Il y a deux sortes de jugements. Mutumso zomona azako kende neti yako boyete mais azawe na nzambe. Nasuka nzamba récupérer. Mususo ko monete azako kende kaka boye na ba Bible na yeti na fin nzamba alongwe na liloba. Na mukanda na Ecclésiaste chapitre 3 na verset 14. Je reconnais que tout ce que Dieu fait, durera toujours. Gai nazali kososulo ete oyo nyonso nzamba asali ekoumela. Sans qu'on puisse ajouter ou enlever quoi que ce soit. Yo koki kobakisa eloko moko te to kolongola eloko moko te. Et que Dieu agit de cette manière Pe nzamba azali kosala na lolonge wana. afin qu'on éprouve de la crainte dépendante. Amen. Amen. Na tine te tozala na kobanga liboso na ye. Amen. Voilà ce que j'ai aussi observé ici-bas.
J'ai compris que tout ce que Dieu fait existe pour toujours. Amen. On zamba sali. Histoire à sali na inde to mona kiango. O ya lobi yango nde kokokisama. Amen. Pourquoi il faut changer yango ti? C'est-à-dire tout est déjà prédestiné. Natan yo ozali komona ete neti te nazali konyo kwa manzamba abandonné ngai. Mais bete ya lobi ete je suis avec toi. Amen. Yo talele la kane nzamba pesa kiyo. Tangu Jérémie ayeko soso la talobi nayebi kapesaki ngai elaka oyo nzambo apesaki elakaki ngai na kozala porte parole na ye nde tomonaka biso ministre na biso ya information porte parole amen ya mokonzi, c'est-à-dire que eza poste le plus élevé na mokili kozala ministre na nzambe. Akanisi tabete elaka na ye, lui c'est un Dieu fidèle. Amen. Ata toka ki ndenge nini, ata kritika ki nzambe ndenge nini nzamba abosani ete. Abete bonté ya nzambe ko iko changer. Mo pe mususu Judas yazalaki pembeni na nkolo. Bato bazali kotala mais Judas azalaki n'importe qui te. Azotambola na Yesu Kristo. Tout le temps azalaki parmi les apôtres, mais tango likomi fe kokisama yoko sala jugement te. Amen. Anzambe pona nini ozwi muto oyo te. Ya sala déjà livre na ye ya histoire asali na ye. Voilà. Okoki ko changer destin na Nzambe te. Ozala na problème te yo kumisa ye kaka. Amen. Mais talela elaka nini Nzambe apesi katikati na. Est-ce que ozali kati na elaka? La Bible dit, vous comme Isaac, vous êtes les enfants de la promesse. Amen. C'est-à-dire que mutufu zane la kamoko katikati na ye. Ce qui tozwi ka ye moko Yesu Christ. Dans Jean 17, 21. Il dit, je prie pour que tous soient un. Où yaki lo sambo na Yesu Christ. Habite kolo. Wana yatake na nzoto so bonde la tata. Na lingi te biso nyonso tozala lolenge moko. Père, qu'il soit uni à nous, et te bangoba kangamana biso, comme toi tu es uni à moi, et moi à toi. Amen. Amen. Ye ibakete nzambe azali katikati na ye. La Bible dit Dieu était en Christ et réconciliant le monde avec lui-même. Amen. Amen. Yesu Christ wa ibaka likambo. Pe lipo ndene lebakete nkolo bango bazala pe lokola biso. C'est-à-dire ngana yo tozala bomoko. Amen. Bango pe bazala bomoko na yo. Lokola biso tozali bomoko. Mais chemin nini te nkolo alekaki nango. Alléluia. Amen. Babete kobanda na mont des Oliviers. Akiti na Gethsemane. Alandi chemin de la croix. Tiko koma na Golgotha. Humiliation ya ndengwa. Amen. Amen. Kufinga ya ndengwa. Kobeta ya ndengwa. Mais la Bible dit, lui n'a pas ouvert la bouche. Alléluia. Afungola ki munoko na yete. Surtout juna mukanda Esaïe chapitre Esaïe 53. À partir du verset 7. La Bible dit, il s'est laissé maltraiter sans protester. Amen. Amen. Basa konyokola yekuta zongi sete loko mokote. Sans rien dire, aza kolobete ko mokote. Comme un agneau qu'on mène à l'abattoir, le kola mpate bazali comme ma pona baboma. Comme une brebis, le kola mpate devant ceux qui l'attendent. On l'a arrêté, jugé, supprimé, qui se souciait de son sort. Oh, il était éliminé du monde de vivants, il était frappé à mort du fait des crimes de mon peuple. On l'a enterré avec les criminels. Dans la mort, on l'a mis avec les riches, bien qu'il soit commis des violences ni pratiqué la fraude. Mais le Seigneur approuve son serviteur accablé et il l'a rétabli. Alléluia. Amen. Malgré toutes les souffrances, oh Yesu Zalakina, son secret était le silence. Amen. Amen. Bazako mbetaye, bazako fingaye, bazako nyokolaye pona yo ponanga. La Bible dit il a gardé le silence. Il y a une position dans ce chemin d'humilité. Munoko kanga munoko eleki nyos. Amen. Mais na ba jugement oyo ya mukili. To monite il y a deux sortes de jugements.
oyo bazwela oyo likambo na Nzambe eza sikoyo tango yo te moto ayela yo ba fausse doctrine pona mema na libulu te. Là il faut bimisa épée. Tu dois juger selon l'esprit. Mais oyo etali makambo na mokili ndenge ezali koya ba épreuve oyo ezali koya na ba vie na yo Bible bete yo zalaka muta mabonde. À la fin Jérémie azalaki mukoloba koloba yoko Jérémie ayekoloba na Lamentation chapitre 3 na verset 26. Il est bon d'espérer en silence. Alléluia. Amen. Tango yo zali na elikia, o zali kozela, yo zala muto yo avandi kimia, kanga munoko na yo. La délivrance que le Seigneur enverra. Mais yo talela ndenge ni Nzambe akokangola yo. Vaut mieux attendre la délivrance dans le silence. C'est-à-dire yo za muto. Kangi munoko, malgré ba épreuve, koza mutu na jugement, ko juger o etali makambo na Nzambe. Amen. Amen. Mais regardez la délivrance dans le silence. Et là, Yesu Christ a l'accès qui biso yangwa. Il n'a même pas ouvert la bouche. Batu na yo zali prophète, babenga yo beta yo bikisa ki batu yo moko mi bikisa. Yo zala ki boina bo Bible bete il est resté calme. Amen. Amen. Sans faire un commentaire. C'est ça le chemin de l'humilité. Dans l'humiliation, yo monete non, Nzambe abosani ngai. Yo monete azali ko kipenga lisusu te. Non. Talele liki on Nzamba apesi yo. Amen. Amen. Jérémie azaki ne liki na yeke Nzamba établir porte-parole. Yesu Christ azaki ne liki na yeba ki le Père est en moi. Malgré bazali ko sala nyonso to media zakati na ngai. Avandi silence. Souka délivrance zalaki. Il a racheté toute l'humanité. Nyonso to ya ki kosomba ba. Par la puissance de son sang. Amen. Amen. Par la puissance de sa parole, par la puissance de son esprit. Aïka racheté biso. Mazalaki dans le calme. C'est-à-dire, moment où tu allais passer, où tu allais causer de grandes bénédictions. Mouli mozo senga biso ete toko kozala nyonso ko komela yo yeba ete yo zali mwana na elaka. Amen. Biso tozone elaka nini na lingomba pour le moment. Na mukanda ya ba Colosse. Colossiens chapitre 1er na verset 27. Car Dieu a voulu faire connaître ses plans secrets. Ponete Nzambe alingaki ete o mabomba nyoyo ekoka komonisama. Si riche et si magnifique. Où ezali vraiment ya monene pe malamu mingi. Élaboré en faveur de tout le peuple. Habita saliango pona libota na nyonso. Et voici ce secret. Le Christ est en vous. Alléluia. Amen. Pe secret wana ezali nini? Christ azali kati na bino. Christ est en vous et vous donne l'assurance que vous aurez part à la gloire de Dieu. Amen. Assurance aux ambazo pesa biso. Mwita mu Yesu Christ abondela ka lobete nkolo lokola yo ozakati na ngai papa. Tikete biso pe tozala kati na bango. Zambazo veiller sur la parole. Voilà. Tozana foi vivante. Foi ezo so ndima na biso ete Yesu Christ est en nous. Amen. Mais eloko iko passer de la foi à la vision. Babete espérance de la gloire. Omoni bonté ni promesse nzamba pesi biso munene. Eza voyage autres zali ko closer là. Abete je vais vous préparer une place. Na kiko bongsela bino esika na kozonga kozwa bino. Amen. Amen. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Ezali blague te. Na kiko bongsela bino esi. Maintenant, promesse autres zali kozela. Yango nde zali récompense pour la ba racheter. Mais pour na yo kende kuna na lola, il faut Christ azala kati na. Amen. 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 Oui, c'est soit Christ azala kati na makambo ebele ko changer. Akubongola nzoto na yo ko mataka na nzoto te. Alléluia. Akumata na lola na nzoto te. Il y aura la transmutation de nos corps. Mais c'est Christ qui doit faire ça. Le monde a été la puissance de la résurrection, l'accepte yemoko nzambe kati na yo. Pourquoi Yesu Christ azalaki na kimia parce qu'il y a des nzamba zali na ngelo. Amen. Pe libonde ne lobete nkolo posa na ngai zalete yo
Nangai toza la kati na bango. Ils étaient deux personnes différentes. Kaka mutu moko. Alléluia. Amen. Na Apocalypse chapitre 19, na verset 9, tokomona elikia na biso oyo yo nkolo apesi biso. Puto ibaka elikia, quand on dit que Christ en vous l'espérance de la gloire. Gloire o tozali ko kende wapi? Même ba apôtre batonaki Yesu Kristo. Babete biso to saleli yo, to landi yo. Pongo yo kopesa biso nini? Jérémie ko lobete ngai alakelaki ngai boy. Amen. Amen. Alakelaki ngai na kozala porte parole na. Mais ko babete to ya biete. Ba o nyoso balaninga bakoyokisa masoni te na kopesa bango basesi na kopesa. Et en fait la vie éternelle. Mais pour Nabiso, la Bible dit dans Apocalypse chapitre 19, verset 9. L'ange me dit, wana moi jalobi nangai, écrit, yo comment, et ceux qui ont été invités au repas de noces de l'agneau. Amen. Alléluia. Amen. Et sengo na ba oyo, ba bengami, na bokutani, tona festin, libala ya mwasi na ya mwana na mpate. C'est-à-dire tozo c'est la festin moko munene. Alléluia. Oui, ko sala mafuna dans la gloire au ciel. Eza ba kambo tozo le eza ba fable te parce que ba tumsu ba bazo croire na bango Bible te. Na tango tozali nzambe fa ya ko ba vivant. Alléluia. Oya ko mema bango kuna. Mais d'abord, espérance wana feza kati na biso. Alobite heureux. Ba oyo nyoso ba bengami au festin de noces. C'est-à-dire invitation festin zanini. Neti fete salami ya munene. Mais fete ya mweza la lola. Amen. Siko yo ba invité yo. Mais pour na ba invité yo, Christ faza akati na yo. Yango l'espérance wana. Amen. Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est-à-dire tozo kende, un grand voyage. Il faut tout traverser l'univers. Mais comme kene on anzoto te. Il faut tout traverser le firmament. Amen. Amen. Toko mata. Ibalbite esengo na batu wana. Obazwi invitation ya kokende na lola. Amen. Bakende ko participer na fête. Les noces de l'agneau. O libala ya mwasi ya mwana na mpati. C'est-à-dire tous les saints seront là-bas. Vous en avez Abraham, vous en avez ceci, mais les grands problèmes, tout ce sera d'abord lui. Bokomona yendenge azali. Amen. Amen. Tokomona yendenge azali. Esengo na batoyo. Et espérance na mango d'abord Christ faza akati na bino. Parce que ceux qui Christ aza akati na o nyonso komela kiye. Tanga kufi to kufaki nelo. Tanga seki te seki na. Tanga bibébite nous sommes déjà transportés dans le royaume du fils de son amour. Amen. Nous tozalaka tozo vivre na siawa, mais nyonso ya biso toza su batom kiliote. Amen. Kolo albagete je vous prie père, nazo bonde la pona bango. Baza bato na bazana mukili, mais ils ne sont pas des morts de ce monde. Amen. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas dans le monde et de ce monde. Baza kati na mukili, mais baza bato na mukili te. Voilà elikia otozana yango. Mais pona yo kokisa yango, Christ fa vanda kati na. Christ avanda nini alanda nini lilobo otozali na yango. La pire parole. C'est pourquoi on est na jugement to kozola ko sala. Il faut yo yeba o baza ko te aweza lilobe uti pa na nzambe te uti pa na nzambe te. Amen. Voilà elikia na lingomba. Mais on passer na ba épreuve. Tant que nzamba sala gete yo ozo souffrir. Muza katikati na promesse oyo. Yebete bonté ndenge Jérémie lobaki te na yebi ke bonté na ye si la kate. Amen. C'est un Dieu fidèle. Nazane elikia ete Christ azali kati na ngai, eza espérance yankembo. Et Yesu alobi ete je vous donne un commandement nouveau. Commandement c'est quoi? L'amour. Alléluia. Babete kuna dans la gloire, il n'y a que l'amour parfait de cocotte. Amen. Pas autre chose. Et il alobi ete je vous donne un commandement nouveau. Et dans le Romains 5, Bible dit Dieu a déversé cet amour par le Saint-Esprit. Amen. C'est pourquoi tous osez là. Zambé faton de sabso na molimo. Molimo wana c'est une puissance. C'est-à-dire que lui-même tango aza katikati na yo véritable amour et komoni sama.
Mais pour le moment, nous avons l'amour divin. Amen. Nous croyons à ça. Parce que notre Dieu est le je suis. C'est-à-dire, oh, ya lelo. Tozi la galobité. Abete kanisa ilaka oyo nzamba saleli yo. Ilaka ni nzamba pesi yo. Jérémie amoni na baproba kotambola ne nyonso misuko yokota na mukanda na Jérémie eloko ni na mona gite nzamba utiliser ye. Amen. Amen. Abukaki atongi à la fin c'était le bonheur. Azalaki véritable homme de Dieu, un prophète de Dieu. Abete na établir yo kaka pona prophète netme de nation. Mais tam su parcours ozomona te lokwa nzamba abandonné. Na parcours nozomona lokola neti te mais il est là. Amen. 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 Il connaît toutes tes peines. Amen. Yo talela kaka elikia. Kanisa bonté na nzambe. Tangu Jérémie azongi kati na alobete non. Bonté na nzambe silaka te. Tumsu tomona kia wa mwa ndeko ya boti kaka yemoko koka, boti bakoka, bali koka. Problème kana mabapo. Abi mwana kuta komosenga nakufa na ngai. Non. Dans l'humiliation, gardez la promesse. Amen. Amen. Gardez l'espérance. Zamba gotika yote. Tant que vous allez katikati na elikia, vous comme Isaac, vous êtes les enfants de la promesse. Kula lobete apambolama, bapambolama. Tout ça là qui est fort mon côté. Na mukanda ya Ézéchiel 16, verset 89. Lobi baboué, Jérusalem était un enfant abandonné. Dès Zamba zali komona biso. Amen. Au moment de ta naissance, wana yo outaki kobotama, personne n'a coupé ton cordon. Mutumoko takataki motolo na yo. On t'a pas plongé dans l'eau pour te laver. Moi baba na msuba zalaka, mama wana boti akobwaka mwana. Amen. Mona kango. Oba lokoti mwana moko mama mwasi abaluka mama azate abwaki mwana. Albete voilà comment Nzambe azali komona libota na ye. Vous étiez abandonné. On t'a pas frotté avec du sel, on t'a pas émailloté dans les linges. Albete muta s'occupaki na yo azate. Même pour la ta lingwa na muke, muta zalaki te. Vous étiez abandonné. Amen. Personne n'a eu égard de pitié pour toi, ni assez de compassion pour pour prodiguer un seul de ses soins. Au contraire, on n'avait que du dégoût pour toi, et tu as été jeté sur le sol, nu à la naissance. Mutu mwana ba abandonné, ba bwaki. Puis batumso akoleka bwa. Ah, so na ke koloba na mona kata mwana ba bwaki okoma mukumba na ngane le tazala. Yo ifozwa mwana wana. Voilà. Oui, na yebi sona kolese zate mema. Atali ba wana enfant abandonné. Aleki na ye. Abite personne s'occupait de cet enfant. Abite ndenge biso tozalaki. Et il continue. Personne n'a eu un regard de pitié pour toi, ni assez de compassion pour te prodiguer un seul de ses soins. Au contraire, on n'avait que du dégoût pour toi et tu as été jeté sur le sol, ni à ta naissance. Je suis passé près de toi et j'ai vu que tu baignais dans le sang. Je t'ai dit de vivre malgré le sang dont tu étais ouvert. Amen. Amen. Tu étais couvert. Abete metanga nazali koleka yenkolo na mawana ye amoni ozalaki abandonné. Alléluia. Abete nazwi na sukoli na couvrir yi. C'est-à-dire que tout est grâce. Amen. Pourquoi kotika yope? Voilà. N'a pas si ozalaki na abete bo wuti loin. Déjà abandonné. Mutaza kwa occupé binoté. J'ai insisté pour que tu vives. Nasali makasi pone to yo bika. Je t'ai fait croître comme une plante de champ qui a grandi, qui t'est développé. Alléluia. Amen. Yo koli po komi mutu. Et tu es devenu très belle. Komi mwasi kitoko. Tes seins se sont formés et tes poils sont poussés. Komi elenge qui était complètement nu. Mais ozaika kabulumbu. Habila Odyssée. Alléluia. Un peuple aveugle et nu. Mais c'est une grâce. Amen. Oite nzambe azwa biso, akwa kolakisa biso, oyo ya solo. Abete,
kuna na kati na makila. Première des choses, il a donné sa propre vie pour nous racheter biso. Habite, j'ai tout fait pour nous yo vivre. De nouveau, je suis passé près de toi et j'ai vu que tu avais atteint l'âge d'amour. Alléluia. Biso tout là qui abandonné, Nzambe nda racheter biso. Tout ça là qui forme mon côté. Yenda latisi biso, yemoka bongisi biso, tito yeba liloba oyo. C'est pourquoi on a vu na biso plutôt zakaka grâce sur grâce. Amen. Habite, maintenant on a commis maintenant au colis. Et comment que maintenant l'âge de l'amour? Pour être Nzambe ala kisa onege nini yoko iko bika na libala. Alléluia. Okuma mwasi na libala. Yango siko biso tozozela sikoyi. Tomobi Golgotha, sacrifice ni Nicolas sélection à Golgotha pour nous racheter, mais dans le silence. Le chemin de la croix, dans le silence. Kofinga yede ti ayeko kufa dans le silence. Mais ya ibagete tata zakatinanga. Amen. J'ai le pouvoir de donner ma vie et le pouvoir de la reprendre. Déjà ikomamaki. David alobaki yango. Nazana tato laki nazana pouvoir ya kopesa bo moyenne pe ya ko reprendre. Tout ça pour na ko racheter yo, ko racheter ngai. Et maintenant tokoli. Toyebi liloba na Nzambe. Habite na bo atteindre maintenant âge oyo bongi na bino bobala. Alléluia. Sans effort, je suis encore revenu. Ça c'est la deuxième visitation qu'on l'a promettre biso. Habite na yaki tant bozalaki ba oyoyo bozaki na pasi. Na zui place na bino. De nouveau, je suis passé près de toi et j'ai vu que tu avais atteint l'âge de l'amour. Alors j'ai étendu mon manteau sur toi pour en couvrir ta nudité. Je t'ai promis fidélité et j'ai conclu une alliance avec toi. C'est ainsi que tu fis à moi. Je l'affirme, moi le Seigneur Dieu. Alléluia. Maintenant, tu colis. Habite na koye les sous pour na ko visiter bien. Ça c'est la seconde visitation de Zali Kozel. A visiter Gibiso kuna. Ayagina, Feli biso, a racheté biso. Maintenant, le bête, nous avons atteint l'âge de l'amour. Au moins, l'amour fait vendre kati na biso. Mais amour en go yandenge tolingite. Il faut que Christ vienne à nous. Amen. Abete, je suis revenu encore na âge de l'amour. Na eko visiter bino. Pour na ko latisa yo. J'ai pris un manteau na latisi yo. Ba mona yo mutu sikoy. Kola le bête, il va nous revêtir de la puissance d'en haut. Alléluia. Tolinga te. Zamba kukukisa yango. Il y aura maintenant un revêtement. Biso to qui abandonné. C'est pourquoi oeko komela yo. Yoko se soucier na yango te. Et ça pour un petit temps. Amen. En toutes choses, yebete assurance nanga ezali te. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Ou récompense au même pour la Zaïkoloba. Si possible, na atteindre la première résurrection. Première résurrection, Zao kanisete ako c'est quoi? Peke ne nankembo. Kuna to okuta na biso nyoso basantu nyoso. Mais na présence nankolo. Mais habite avant atangwane kokisama. Moi encore, je reviendrai à vous. Alléluia. Na kozonga katikati na bino. Amen. Po na koyeba ndenge nini na koyi kosala. Na sala wetu yokozala vraiment mutu. Na Jean chapitre 13, na verset 34. Abi, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Amen. Il faut que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Si vous aimez les uns les autres, alors tous sauront que vous êtes mes disciples. Alléluia. Amen. Ça, c'est un commandement nouveau. Habitué, ils qui écrit kuna na mabaya Pierre dans l'Ancien Testament. Non. Ce que le Seigneur veut, cet amour divin va habiter en nous. Mais pour nous habiter en nous, lui, c'est l'âge de l'amour. C'est lui-même qui doit mettre cet amour en nous. Amen. Et vous avez la force na yote. Pour nous yo kokisama, okokisa elaka oto zali koloba. Yoto moloba qui était dans Romains 5, à partir de 5 à 6, 7, lui-même va déverser cet amour en nous. Dans l'âge de l'amour que nous sommes, il faut nzambe asopa bolingwana kati na biso. Pour ne te tokwa kokota kuna. Mais tous les gens sont Amen. Amen. Christ en nous, Christ est amour. Amen. Où il y a des versets, Bolingwana, Azad Jakat n'abso par la foi. Et quelqu'un a tout passé de la foi à la vision. C'est-à-dire, tout kuka kolongwana, oyo tuzali koyoka, tuzali komona, toleka.
Maintenant, ko sala ni ya ko vivre. Alors, la question est maintenant, qu'est-ce que nous devrons faire? Alléluia. Amen. To comme na ajo ya amour, to moni Golgotha yenda lokota kibiso yenda sukoli biso quand nous étions abandonnés. Donc il faut se plaindre contre Nzambe. So nga ko bomayo nga ko tika yo kuna na eta ozalaki na ngoya d'abandon. Mais il a racheté yo. Abete tangu na racheté yo quand ngai moko na ina âge de l'amour. O bokomi na yango. Maintenant na revêtir bino. Na pesa bino manteau bolata. Na Jean chapitre 2 na verset 5. Wana tokomona conseil nini Marie apesi bandeko oyo bango bazalaki na posa ete bazala na yaki na mariage ya Kana. Babete masangiselaki eloko te. Amen. Yesu azalaki kati na bango. Bato bamai koyimaima tokomela nini tusa. Na baye kotuna. Mama na ye kotuna etala makambo nini ezali koleka. La mère de Jésus dit au serviteur, wana maman na Yesu Christ yebisi basali na ye. Faites tout ce qu'il vous dira. Alléluia. Amen. Na moment oyo ya amour. Babete sala nyonso yonkolo akoloba na yo. Babete tozozela elikia. Promesse on babete Christ doit nous revêtir, c'est-à-dire yemoko fazala kati na biso. Mais il faut tout ça lo yazo senga biso tout ça. Et ça so tango te kuka ko salo yo lingi. Bamona yo bimi kuna Christ à moi, allez bino tuboya na bakoka na bino ba malade na bino na banda ko bikisa bino. Non. Parce que Christ est à moi, ba vite attendez. Amen. 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 Abi faites tout ce qui va vous dire. Oya ko yebisa bino maintenant, bino bo sala yango. Boko mona miracle. Wana Yesu asekwi, tozo na Luc chapitre 24, na verset 49. Atamboli na bayekoli na ye, Bible bete a rappelé bango encore évangile. Ndenge monite Zamba pamboli biso. Amen. Amen. Il nous a rappelé l'évangile. Amen. Tozongi sous na ancien évangile, oya kala. Croire comme dit les Écritures. Amen. 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 Après, si vous êtes encore là, habitez le monde ne me verra pas, mais vous me verrez. Amen. Puis vous allez comme on encore. Dès que vous allez enseigner à Tamboli na bango Bible, il est ouvrir l'esprit afin qu'il comprenne les Écritures. Amen. Aya fungo bango ma yele ponete ba kuka koyeba makomi. Maintenant, dans verset 49. Et je vais envoyer moi-même sur vous ce que mon Père a promis. Amen. Amen. Kolonda lobiango, ça c'est une promesse. Ngai na kotinde la bino oyo tata promettre. A promettre biso nini? Mwete Nzambe tanga liboso yaki, il était père au-dessus. Amen. Amen. Likolo na biso. Aya komi mwana Emmanuel, Dieu avec nous. C'est ça le fils. Nzambe na bato na ye. Mais il veut vivre maintenant en nous. Amen. Amen. Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est ça la promesse suprême. Pour ne te tokende. Habite ngai moko. Restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez remplis de la puissance d'en haut. Alléluia. Amen. Bouva dans la ville à Jérusalem. Bozela. Je te recommande yango bat bangi ko zelate. Matthieu 7:16, Matthieu 16, c'est une promesse. Amen. Amen. Tout ça, on est liquide. Ceux qui sont malades, on va t'imposer les mains. Mais il faut comme attendre pour ça que Dieu va exaucer. Amen. 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 Alors, vous attendez à Jérusalem. Bozela wapi kuna na Yerushalayim. Bozela. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus. Madame, et puis si vous conseillez à le bête, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Faut que vous place ni maintenant to komi. To tamboli na Yesu Christ,
a rappelé biso évangile, a sali biso grâce, a fongoli biso mayele pour nous comprendre les loba, mais pour le moment il nous demande d'attendre. Amen. Amen. Le message actuellement, attendez à Jérusalem. Vous allez précéder. Zamba okokisa bilaka na ye. Les gens vont voir Christ dans chacun des enfants de Dieu. S'il a appelé Dieu, c'est à qui la parole de Dieu est venue. Et si l'écriture ne peut être anéantie, alléluia, l'ikomi koko changer en côté. L'ikomi de le bagete Judas, ami fidèle à vous trahir. À quoi vous changez te? Non, kakami. L'écriture ne peut être anéantie. Amen. Alors, vous attendez. Amen. Bosez là. Et maintenant, il faut expliquer sur quel Jérusalem. Attendez dans la ville. Mais biso peut vous aller dans la ville na biso. Nésaïe chapitre 2, verset 3. La Bible dit beaucoup de peuples s'y rendront. Ils diront, en route, montons à la montagne du Seigneur. À la maison de Dieu de Jacob. Kuna nandaku na Zambe na Yakobu. Il nous enseignera, Yakola Kisabiso, ce qu'il attend de nous. Et nous suivrons les chemins qu'il nous trace. En effet, c'est de Sion que vient l'enseignement du Seigneur. Alléluia. Peut-être na ngomba na Sion. Kuna nzambe azali kolakisa biso bilaka na ye. C'est de Jérusalem. Alléluia. Que vient l'enseignement du Seigneur, c'est de Jérusalem. Car nous parvient sa parole. C'est-à-dire, l'uloba o tozali koyamba. Eza kobuta na ngomba moko. Babinga ngomba na Sion. La Jérusalem, là où tu reçois la pure parole. Amen. Mais biso siko tuza na Jérusalem ote ya. Ndenge zalaki na tango na kala. Uza na ngomba kuna Moïse akitina iloba baza kopesa bino te. Mais maintenant, nous sommes dans la Jérusalem céleste. Amen. Amen. La mukanda ya Hébreux chapitre 12. Baébé. Hébreux chapitre 12, à partir du verset 23. Hébreux 12. La Bible dit, prenez garde. Verset 22. Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion. Kasi bino bopusa ina ngomba o na Siona. Et de la cité du Dieu vivant. La Jérusalem céleste. Avec ses milliers d'anges. Où vous êtes approchés d'une assemblée. En fait, celle de fils premiers-nés de Dieu. Dont les noms sont inscrits dans les cieux. Vous êtes approchés de Dieu, les juges de tous les humains. Alléluia. Maintenant, tu s'approcher de la Jérusalem céleste. Et puis, nous allons vous enseignement na biso uti na mutute. Enseignement na to uti na ngo to uti pa na nzambe. Bible bete to vanda kaka wana na ville. Jusqu'à ce que toyoka kaka enseignement to bondela. Toyoka mukomuso to ko bima nous serons autre chose. Amen. Il continue. Prenez donc garde, ne refusez pas d'écouter celui qui vous parle. Alléluia. Amen. Bokoka kokeba. Bos donga te koyoka nani oyo nzamba zali kosolola na bino lelo. Neti lelo, nous connaissons là où Dieu nous parle. Alléluia. La Bible dit ceux qui ont des oreilles, bazana matoi, écoute ce que l'Esprit dit à l'église. Oyo molimo zali koloba na lingomba. Et il continue. Ceux qui ont refusé d'écouter celui qui les avertissait sur la terre n'ont pas échappé au châtiment. À bien plus forte raison, nous ne pourrons pas y échapper si nous détournons de celui qui nous parle du haut des cieux. Alléluia. Mene komi makambu oyo koyebe pa nini yo vandi. Jérusalem céleste.
babete maintenant awa nzamba zo solo na biso eza makambo yo ezouta na se oyo te mais à partir na likolo. Alléluia. Amen. On va bien le message du temps de la fin. Maintenant c'est la Jérusalem céleste et pas une biso maintenant to yambi liloba na nkolo la révélation. Babete bozeli sikawa. Amen. Amen. Tout côté un peu c'est dans les messages Apocalypse chapitre 14. Et Moniseli chapitre 14 à partir du verset 6 tokotanga kina 11. Toyebe pas nini nzamba lobete bon vanda parce que Maria lobete faites tout ce qu'il vous dira mais ya yebisi biso siko nene bobima te be bon vanda kana Jérusalem. Il faut y voir be pas nini ozali kozela. Amen. Amen. Kola lobete et comme na âge amour fona ya kolatisa bino ba manteau na kolatisa bino na sina sukoli bino na Golgotha na âge amour maintenant il faut na koka kotel misabino. Puis je vis un autre ange qui volait très haut dans les airs. Ah bah lobete il y a 3 ans. Ange bazalaki misat. Oyo bazali ko yula kelelo na likolo. Omoni soko kureka na ministère ba ange te okoyi ko yamba message yo toya nango te. Alléluia. Amen. Amen. Parce que message yo toya nango c'est le surnaturel. Oui. Et bandaki na oyo ezali ba ange ba monanaki pe ko suka na ange fo ba monana. Pe sasa ibi soki ozali ko yoka mungongo na ba ange yango te. Tadina no komi na liloba wana te. Amen. Amen. Omoni na Daniel chapitre 8. Kuna ezalaki Daniel azalaki kobondela. Abondeli okitataki na ba vende kuna okomona yango. Un moment donné, Bible bete azalaki kososola ta zobondela c'est bien mais Dieu a envoyé un ange céleste. Alléluia. Atindaki Gabriel. Il a vu une personne, il dit, j'ai vu l'homme Gabriel. Un ange venu du ciel. Des attendés, la rabino na ba mangomba mususo, ange moko na mapapu, ange na mapapu te. Il a vu un homme. Amen. Amen. Abi, j'ai vu l'homme Gabriel. Amen. Tant que Yozo bandi ko bondela, Gabriel ya ebisete, ah, Daniel Yoza bien aimé de Dieu. Amen. Tant que yo bandi ko bondela, Nzamba atindi ngai. L'enseignement de Jérusalem, c'était un enseignement céleste. Tout le monde a pu l'Éthiopien tangazalaki kotambula na Philippe. Philippe molimo nde tindaki kende mutoyo sosolisa eliloba. Uko koyeba liloba na ndenge na yote. Et puis, le maintenant, tango tozali nango ya 3 ans. Pour les communes zali ko s'accomplir maintenant. Amen. Apocalypse 14, 6 à 11. Kuna na lola. Puis je vis un autre ange qui volait très haut dans les airs. Il avait une bonne nouvelle éternelle qui devait annoncer aux habitants de la terre, aux gens de toute la nation, tribus, toute langue et tout peuple. Moi, joyo azana likolo. Amen. Soko na likolo kuno komona ete. Amen. Yo na miso ozali komona te même balobete mwanja azali kobelela. Na évangile éternel. Évangile ya solo solo. Pour l'annoncer à toute langue. Amen. À tomber dans Matthieu 24, 14. Que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Amen. Amen. Mais mungongo ezali kosalama kuna makambo ezo salama na lola. Ba anjo bazali kuna na lola. Bazali koganga. Mais répercussions de Salamanassia. Amen. Amen. Monite Nzambe na Apocalypse chapitre 2, la Bible dit na bisoke azali oyoyo na âge à Éphèse. Qui crie à l'ange de l'église d'Éphèse. Et comment mi oyo azali kotambola au milieu de 7 chandeliers d'or. Yemoko Nzambe azali kotambola. Na ba mwanji na Esa. Ils ont ba anges célestes, il y a aussi des anges terrestres. Alléluia. Amen. Tant pour fungola mukando na Apocalypse, Nzambe atindaki ange pa ya Jean-Baptiste. Peut-être Jean-Baptiste na tindeli yo mwange pona fungola yo likomi yo pe pesa na basali mususu.
Amen. Amen. J'ai envoyé mon ange. C'est ce que le lobi. Natindi moi je n'angai. Au moins le ministère ba ange yo ba te bele baza okroire yango te. Moko croire la Bible était sur okroire kana ba ministère oti. Babita avant Jean-Baptiste Abotama. Ange moko ayaki pa na ya tata na Isaka. Amen. Abi c'était yo ko bota. Mais Zacharie a douté. Abi loko yo douté okoloba te ti ta mwana ya koya. Voilà. Marie pa vanda kona amoni ange Gabriel, pas ange Gabriel de batinda kapona ba révélation. Abi okozwa mwana. Okozala boyina boy. Okozwa zemi. Abi je suis la servante du Seigneur qui ne soit fait selon ta volonté. Amen. Elle était une croyante. Amen. Mais c'était un ange céleste. Le 6 mai 1946, dans Tozali Nangwa, frère Branham Matoto Liabiazaki Nandaku na ye, avani na se, na cave, mindele ya kokozapi Nandaku na yo kita na se kuna. Akangi ba porte, azo méditer Bible, amona mutabimeli. Amen. Amen. Abita bangi yomo talaka na ndaku na yo yomoko zo mezani na bureau na yo kangini ba porte na yo mona ka mutabimi. Abishete je suis venu de la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu a envoyé un ange. Eza makambo ya lukutate. Abite pona ko confirmer ministère o Nzamba pesi. Amen. Amen. Je suis envoyé dans la présence de Dieu. Et awape Bible sosoli biso awape. Frère Branham ezalika ka ange wana te, il a vu encore la constellation de 7 ans. Amone makambo belé le surnaturel ezalaki na vie na ye. Banda ko bota matia tamboli. Même Jésus Christ tant nga bota mak Bible obete les anges étaient sur la terre. Amen. Baye ko mona ba mage. Ils ont vu les anges. Depuis bazali ko kumisa. C'est-à-dire, ce que vous croyez dans la Bible, vous point au surnaturel. C'est-à-dire, c'est un message qui est venu du ciel. Au moins, je vais vous dire que la lola, répercussion, il faut la nasser. Porte-parole, il faut la nasser. Amen. Deux minutes, nous avons le Jérémie, qui est porte-parole. Amen. Amen. Le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, le prophète. On colle aux autres au milieu de 7 chandeliers d'or. Azapi na porte-parole na ye, na seo. Oya tipesi liloba. Ponete, oh, moi, j'azali kotatola. Moi, je n'azali koloba nini crainte. D'abord, le message était quoi? Craignez Dieu. Dans verset 7. Il disait d'une voix forte, soumettez-vous à Dieu et rendez-lui gloire car le moment est arrivé où il va juger l'humanité. Adorez celui qui a créé le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Amen. Amen. Moi, je n'azali kolakse. Tout qui quoi adorer? Nzambe mususu te. Le Dieu de Jérémie est notre Dieu. Amen. 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 Le Dieu de Daniel, c'est notre Dieu. Le Dieu des Hébreux là. Habitez, beaucoup qui adorer Nzambe mususu te. Laissez l'idolâtrie. Quittez ba idole. Yango monete musakola te yaki sur Dieu est caché dans la simplicité. Amen. Amen. Il se révèle dans la simplicité. Nous sommes maintenant dans la Jérusalem céleste, où nous recevons le message des anges. Bazote yana likolo, message est na porte-parole na bango. Alléluia. Amen. Maintenant, dans verset 8, un deuxième ange suivit le premier en disant, il est tombé la grande Babylonie. Et elle a fait boire à toutes les nations le vin de sa furieuse immoralité. Alléluia. Le deuxième ange, Agangi Kuna. Babylonien si ekwe. Mais maintenant, c'est que Babylone mogote comme la grande Babylone. Amen. Et là, il y a un ndegeni. Association. Que Dieu vous bénisse. Amen. L'écuménisme. Voilà. Makambo et biso tokai ko yeba yango te s'il n'y avait pas un prophète. Amen. Il fallait qu'il y ait un prophète sur la terre Amen. pour nous montrer voilà la grande Babylone. Amen. Sortez du milieu d'eux. Amen. Amen. C'est là où Jérusalem dit attendez là-bas. Ayo l'acception la marque de la bête, c'est quoi? Le nombre de la bête, c'est quoi? Le chiffre de nan yebo tout le monde parle le message au tuzana yango. Okoyoka enseignement oyo lisusu wapi. Amen. Amen. La parole prophétique, des révélations. Alléluia. C'était l'ange qui parle du haut des cieux
ça descend, des porte-paroles transmet. Malgré ça, bato basekaki mosakoli oyo. Tanga yo kolobete nzambe nda bengi ngai bato mususu oyo akiko pasteur na lobi nani akolanda même mon cher na kondima te alanda akende koyoka yo. Amen. Mais bakite soki nzambe atindi nga kotinda bato bakolanda. Les élus vont écouter la parole qui sort du trône de la Jérusalem céleste. Il continue dans verset 3. Un troisième ange ouvrit suivit les deux premiers en disant d'une voix forte, quiconque adore la bête et sa statue et en reçoit la marque sur le front ou sur la main, il boira lui-même le vin du fureur de Dieu. Alléluia. Oh, maintenant, troisième ange. Il donne un appel à sortir. Habite Babylonie déjà, la grande Kwei. Parce que c'est l'association de Mounene. Tout le monde est dedans. Kasi nani akozwa ba doctrine na bango wana. Alléluia. Obi oya ko boire akomela na fontaine na bango. Ce sont des doctrines. Ya banzambe misato. Amen. Amen. Il prend la marque de la bête. Azui déjà l'ombunanyo yanyam. Amen. Amen. Pour dire quoi? Biso bite pona biso sortez du milieu d'elle mon père. Apocalypse chapitre 18 au verset 4. Apocalypse 18 au verset 4. Puis j'entendis une autre voix qui venait du ciel et disait, sortez du milieu d'elle mon peuple, afin de ne pas être complice de ses péchés et de ne pas subir avec elle le fléau qui vont la frapper. Alléluia. Amen. Bobima katikati na bango, libota na ngai. Babi, c'est un ange, toujours au ciel. Mais biso na sœur de yoka le même message, l'appel à sortir. Oui. Bobima. C'est pour moi qu'il fallait un porte-parole. Alléluia. Amen. Porte-parole mogazala na seoyo, pona yoka mungongo na mwange. Habite j'ai envoyé mon ange pour attester ces choses. Koyoka mungongo ni nezali koleka. L'Apocalypse 14, 6 à 11 s'accomplit maintenant. Amen. Dieu a envoyé son prophète. Mais Bible dit cette bonne nouvelle doit être prêchée dans le monde entier. Yango pe tamboli selon Matthieu 24, 14. Zamba l'accès ba révélation. Nyoso tout, c'est la Jérusalem céleste. Abete vous restez là-bas. Alléluia. Attendez là-bas jusqu'à ce que vous passerez de la foi à la vision. Tu y as mis le message, le message le plus glorieux. Amen. Amen. Un message de joie. Kota la condition osalité. Koza la précédé. Tika bango so bako kima bakende basalo bako yiko sala. Le Seigneur Maria Lobina bango alobete faites ce qu'il vous dira. Qu'est-ce qu'il nous dit maintenant? Attendez à Jérusalem. Jérusalem, quelle Jérusalem? La Jérusalem céleste. Là où les anges parlent d'en haut, bino bozolanda ngo nase. Amen. 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 Yo habite ne juger, putain vous jugez selon la sagesse de moi, ba mon abinu bokomi maboma. Ya gotala zotala likolo nga zomona ba ange te. Mais toi tu regardes, tu vois ces anges qui parlent. Mais à travers son serviteur, il nous donne des révélations. Mais tu peux passer encore de la foi à la vision. Pour les moments que vous allez kobonde la mais kola le bete et que comme attend mon kobwe avant même bonde là. Moi, je vais accomplir. Voilà. Amen. Amen. Vous allez koya. Ah. En tout cas, si on a un andako na kubonde la, en tout cas, nkolo asala te loko boy. Ta uyo komi kuno kutia loko. Ésaïe 65, verset 24. C'est ça la restauration de l'Église. Ésaïe 65, verset 24. Moi, je leur répondrai. Ngai nako zongisela bango. Avant même qu'ils appellent, ils n'auront pas fini de parler que je les aurai entendus. Amen. Avant qu'ils appellent,
Frère, tant dans la version là, je les ai aussi. Ésaïe 65 au verset 24. Alors, avant même qu'il me fasse appel à moi, Liboso même, basala bon de langai, je leur répondrai ngai na kozong c'est la bango ya avant no. même qu'il ait fini de parler. Liboso même balo koka ko silisa koloba. Alléluia. Amen. Ngai na kozong c'est la bango ya. Amen. Ikozasu ko imate. Oui, c'est ma parole, tout à l'heure, ce sont des exhortations. Amen. Puis, nous sommes rentrés dans le terrain d'Abisso. Israël est béni seulement sur Kazongina, ma belle naïe. Et nous sommes bénis quand nous sommes rentrés dans la parole. Amen. Amen. Croyez cela que vous êtes déjà bénis. Amen. C'est une invitation pour la fête des noces. Malgré les problèmes, ils ont banzoto, patati patata. Qu'est-ce que Job a dit? Job 19 verset 25. Oui, c'est là qui est liqué à Job. Alors, Biboui, je sais bien, que j'ai un défenseur vivant. Amen. Je sais que mon rédempteur est vivant. Et qu'il se dressera enfin sur cette terre. La Bible m'a dit qu'il se relèvera les derniers jours. Alléluia. Moi, je suis liqué à Job. Il savait que j'ai la promesse. Jérémie a yimi. Comme il avait la promesse, les critiques ne pouvaient être accomplies et anéanties. Et Kokisamaki. Amen. Judas Koto est sengo nambong. Mais comment ça qu'il fasse de colère? Les critiques devraient s'accomplir. Le problème, c'est d'avoir l'espérance. Pour la bonne délire, le Père, je veux que comme Bisso Tozali, on peut pas aller à Bisso. Tozala 1. Christ en vous l'espérance de la gloire. Déjà par la foi, croyez que Azakatinayo. Alléluia. Les restes makamususu. Que Dieu vous bénisse. Amen. De la richesse de sa grâce. Amen.